ya fufu ya manioko bakosala mapa manioko ezalaka te baconseiller na ye bake na Kinshasa yoka baventure baconseiller na ye bake na Kinshasa bacorrompre bamama mibale misato balobi tosala nini mikate ya manioko bato bazosomba baza te bato bazosomba baza te bake na boulangerie moko na bandala bapesi mbongo balobi oyo eza farine ya manioc nzoka nini nango farine ya manioc te donc lokuta aza na yango ya kosakana te oyebi kayaki na Cape Town akutana bakongole balobi nono olala tosolola abi moyen alala oyo eza te mpo nazozonga rapidement Kinshasa mpo na problème ya este azwi na avion aketika mbongo na Comore. Quand vous avez un Bible lobi le père du maçon c'est le diable. Donc Tshilombo ton père c'est le diable et le Congo ekotambola ndenge Congo ekomata ndenge nini Tshilombo ozata na mawate ya papa Etienne Tshisekedi komba bundi ozata na mawate ya IDPS lelo komino kaka na union sacrée union ya baventurier union ya bacriminel union ya basanguinaire oyebi makambo akesala lisusu peuple congolais pour votre information autaki na Nairobi mais président nini accord plus de 40 accords esimbaka te ovandeli kaka baccord ozala plan B te na Nairobi bayebisie boye information vraie lobby hier dimanche na RTNC Petit Omuya ya lobby yango il faut eza obligatoire bazongisa ba réfugiés ba congolais nyonso bazonga na Congo bazonga na RDC tina ya bitumba ya M23 na Rwanda ezali kaba ba réfugiés te ezali nini peuple congolais bokoyoka ngo lelo na Congo États-Unis TV pa pasteur Joël Konde bazozo ba Rwandais ba remplacer bango na Beni na bisika nyonso bato bakufi ba isika nyonso bato bakimisa ba population bakima bazoke vana bakanga ba réfugiés baozo ba Rwandais ba rutia bango kuna Tshilombo bateki mboka Tshilombo bateki mboka mais bishop na eloko wana ya Patrick Muya ya uti koloba po mikanda ezali mikanda ezali même ba uti ko sinyango yo kutolobi kala na Kenya mais ba uti ko sinyango na mboko yo na Nairobi na Addis Abeba na Éthiopie esika kendaki voilà eza na Éthiopie esika kendaki non les présidents africains les présidents nilotiques bazo faire si ba signer mikanda donc bishop disait donc Tshilombo aza très dangereux mukanda ngo oya signer na Addis Abeba yango yo yango peuple pièce contre pièce bisika partout azosigner azoteka mboka partout azoteka mboka partout azoteka mboka azoteka mboka toloba te basuso ndeko no muluba ndeko na muluba azoteka mboka wefika après Tshilombo baluko bakusaba bazana ba pays ya Rwanda tout bazonga Congo donc tous les Kagame longiye tolo ba ke sake Kagame bande ko senga banda kala yango wana Kagame senga abande ko senga ngote bazo distraire population so ata ba réfugiés wana bazongi ba Rwandais bakozala na kati voilà peuple congolais M23 kotika kama bele na biso soki biso to koti na Rwanda ba avion bosombi ya guerre soki koti na Rwanda ba américain o bazo soutenir Paul Kagame bakoloba ni stop tant que biso to koti na Rwanda te Tshilombo sa te kamboka accord ya Lemera oyo Laurent Désiré Kabila boyaka Tshilombo andimi yango peuple congolais Tshilombo c'est un traître Tshilombo c'est un traître accord ya Lemera Tshilombo andimi yango na Australie akeno kosala nini akolonga Australie akesiko wapi akena Nouvelle-Zélande akoleka na Japon ba voyage moko inutile pe avion oyo asombi eza avion na ye akosi ki azoloué eza avion ya ye personnel 1 heure du temps ya vol c'est 12 000 8 heures du temps c'est 96 000 na français ba belge 96 000 aller-retour beta machine donc Tshilombo est entré o ezali ram D o ezali ram bis avion bomoni Boeing 737 eza ya Tshilombo akosi bino kazo loué ayesi bato mosusu eza ya gouvernement avion na ye mais azo loué c'est mboka Congo de deux soki avion etelemi na tarmac ya mboka mopaya ba air kosala po afuta nani azofuta gouvernement Tshilombo oyebi koza gentil te méchanceté efutaka te
osa haineux, osa méchant, osa mauvais, puis osa ingrat. Je ne t'insulte pas. C'est ce que tu es. C'est ta nature, mon jeune frère. Mais Yebaka, tout se paie ici-bas. Tout se paie ici-bas. Yoso lala ki no pongi. Opposition c'est Koufaki. Moutazongi sa opposition c'est Tchapre. Moïse Katumbi Tchapre. A commissionné président rassemblement. Hey! Moubaka comme premier ministre na place na yo alobi ke Mawa signature Moubaka ya papa Tshisekedi pona Félix a comme premier ministre aboyi Moïse Katumbi aboyi Moubaka comme premier ministre ba tia yo lelo tala Moïse Katumbi tala nge Chilomba futi yo na ensemble na ba katange eza mawa pe afuti ba congolais nyos mais il va récolter ce qu'il a semé ça principe maudit. Merci beaucoup. Voilà, Bishop Élisée, on a kolobela Salomon Idi Kalonda, Oyo Azaraki na Lubumba nini na Maniema. La population va accompagner va voter assemblée. Voilà. Alors image moko toza nango yango yo awa bato ba alors voilà. La popularité le niveau du cœur, il y a grand type. Il y a grand type. Alors, Bishop Élisée, est-ce que image yango bangisi bata Félix te ba mona ke na kindu kuna pe bazana ngona popularité te yango na tindaki bato basala biloko basala ki Salomon? Mais c'était prémédité. Le nouveau leader, il y a Grand Kindu. C'est Salomon Idi Kalonda. Pièce contre pièce, bah, image yango. Nous ne sommes pas là avec Pasteur Joël Condé pour flatter, non. Nous ne pouvons pas flatter les hommes politiques, mais nous disons ce qui est vrai, ce qui est véridique et fiable et vérifiable. Bah, image yango. Et bangi sibino, allez, botindi, bah, wewa, bino pe ba wewa, on va kosa kabino ba leki nanga baluba, olebolo baneka bomisa abomsela bino miba, akomi ko utiliser bino lokola ba terroriste na ye, akomi ko ba terroriste urbain, bo bana ko betaka batu, mais mwana na ye oya tanga classe te, azata na bac kutute, asala même 6e primaire te, petit na ye wana asoke na ko yibaka na Katanga, Christian ndenge moko, ba Daniela ndenge moko, ba Roseline Mbombo ndenge moko, bazoke na ko yibaka bazo piller Katanga. Alors bino ba kosi bino avec $10, $20, boke na ko sala bato. Mais non, oya yebi ke ba abomaki le bandeko ya Kindu, bo yebi ke boko futa makila ya belle et garaka vengeance, boko futa. Bible lobi maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, mais heureux celui qui se confie à Dieu. Comment Mobutu asalaka ba biloko te azawa akenda akufa Joseph Kabila asala ba biloko azawa Chilomba koleka aza éternel te toko kolala pe bo abeli nete lobi na toko boyoka kakei bachele pe poison te kanda nzambe amonaka ba betie mbata na ndoto azoko kola mukapete poison pete akei. Pour ça c'est quelle méchanceté. Je suis désolé. Merci, pasteur. Je suis vraiment désolé, mais tous les aïeux. Je suis désolé. Voilà. Alors, Bishop Élisée, mais dans le climat où IDPS a semé déjà dans la capitale, est-ce que vraiment il faut croire que
bato ba osali sa élection moko libre transparente apaisée pour que ba congolais tout bandima ba kene l'élection wana. Chilombo ba signe yangoyo. Na pesa bino loko moko na Kikwiti. Oui. Ndeko yo nani o azalaka na Martin Fayulu, comment il s'appelle encore? Muzito. Muzito a accueilli à se faire enrôler na ville à Kikwiti. Abimi pour ça le meeting ba policier ba boy. Ah, même les policiers sont au service de Chilombo. Ça c'est la dictature. Alingazong service na parti état o papa Etienne Tshisekedi aboyaka. Papa na boyaka parti état. Alingaki multipartisme. Mais jusqu'au mois no lingozong service na parti état. Asala onka na Salomon. Muzito na mboka ne Kikwiti. Mpangi ya Kikwiti. Asangole abima boyabi non meeting ezate. Ba policier ba jouer ba ketike n'hôtel. Ba disperser ba. Tout ça c'est Chilombo. Tu as peur de quoi? Tu as peur parce que tu as échoué. Voilà. Na 4 ans au sali et l'autre côté. Et na koyeb sa peuple congolais lokomoko. Chilombo bomba ka méchanceté na ye, na haine na ye, ouais. Na ingratitude na ye, na sourire. Ya bon, tu es président sa malamu. Te koseka na ye wana eza hypocrisie. C'est ça c'est vrai. Chilombo bombaka wana na yebisi bino na Congo États-Unis TV. Abombaka méchanceté na ye na sourire, haine na ye na sourire. Asekaka azoseka nzokande, le Congolais le plus aîné c'est Chilombo. Le Congolais le plus méchant c'est Chilombo. Le Congolais le plus ingrat c'est Chilombo parce que il est redevable na Moïse Katumbi Chapwe. Même la famille de Etienne Tshisekedi est redevable na Moïse Katumbi Chapwe. Même IDPS redevable na Moïse Katumbi Chapwe. Papa n'a sali 2 ans na frigo. Comme tout le monde na potote. Moi ma mère est à Paris. J'ai des frères de sœurs basés à Paris, Bruxelles, partout. Oui. Au bon banjo to mutu 2 ans na poto na frigo. Ah, atobeta liba. Ils ablagué, zambongo ko Buta futi mbongo c'est Moïse Katumbi. Ouais. Matango basalaki wana papa Etienne na Bruxelles, c'est Moïse Katumbi Chapwe. On dit mais autant mutema bezo na ngo pena na sokamo. Joseph Katumbi, il est mauvais collègue à Joseph Kabila. Amakasi. Joseph Kabila na Félix, ba to pour na bango Félix. Ba pour na Félix, ba pour Joseph Kabila. Article au pouvoir. Article au pouvoir, aboy ko postuler, a pied Shadari, andimi échec à Shadari. Après si yo et pourtant Chadar les gars qui même n'a pas voix mais Félix a dit voix. Mais vous savez ce qui se passe? Oui. Le Moïse Chadar Félix a commandé qu'on va la ferme et Joseph Kabila plutôt comment on va la ferme Nicolo na yo aujourd'hui ko kangaï ba président africain bazo pekisa yo. Donc un modèle aux anango na méchanceté aux anango même Satan zo kamwa. A bengisaka ba ange na l'autre qui je crois il y a 4 les gars qui Satan convoqué ba tout ba démon mutema be omona ozana azwa wa de ba bingaite démon méchanceté la bingaite démon ingratitude a bingaite pété bon démon ya haine la bingaite bon azwa ngo wapi na royaume na biso de ténèbres makambo et haine ezali méchanceté ezali ingratitude abi yo démon ya haine yakao démon ingratitude yakao démon ya méchanceté yakao bosala Chilombo ni papa ba bengi papa ba debo ko benga Satan papa poza papa na bawo papa modèle mabe ya mobalo tozo ebate uti wapi abi non trop c'est trop Chilombo un conseil gratuit na lobaka no likamba biselele lelo biselele la zab oyokinga na retard na lobano makamba François Béa oyokanga na retard chef d'état-major na lobaki ne longola ye oyokanga na retard lelo komino na ba Rwanda tuti ba Bizi Makara ozano na ba Nyarugabu ba général Obed na chef de lelo soki ba congolais ba kozonga na Rwanda ba na Congo. Une question, ministre de défense okozongi c'est na Rwanda parce que c'est un Rwandais. Nyarugabu okozongi c'est na Rwanda ba Rwanda bazana Congo okozongi c'est bango na Rwanda. Est-ce que c'est un problème ya soki lelo ba congolais na biso ba na Brazzaville na Angola na Rwanda Angola ba sebele est-ce qu'il y a bisanga bazo sakana na yo comme un enfant comme un bébé
Non, tu es un nourrisson en politique. Mais Bishop Elise na kataote to mona ki Félix Tshisekedi semaine wa utuko leka awa abengisi waza ministre infrastructure Gizaru alene na RTNC basa la conférence de presse Gizaru alobi non Kagame tika makambo na biso moko ba congolais biso toza ba tuti congolais to régler makambo na biso entre ba congolais ye Kagame akota su makambo na biso te sikoyo tango Gizaru azo confirmer na RTNC ba tuti congolais que to régler makambo na biso entre ba congolais c'est-à-dire bango nde ba Félix ba pesi passe nord Rwanda pona makambo bazoya ko sala sikoyo donc Félix pena a confirmé nationalité ya ba tuti na kati ya RDC donc c'est grave. Alobaki banyamulenge ba bandeko na biso banyamulenge ba bandeko na biso te et qu'il me soit permis Chilombo na Ebisayo, il n'y a pas de tuti au Congo. Tuti c'était nilotique. Les Congolais, il n'y a pas de nilotique congolais. Tant que là, il n'y a pas de nilotique congolais. Au moins, il va pécher bon à président, mais il y a histoire, il y a Afrique. Il n'y a pas de nilotique congolais. Il n'y en a pas. Des nilotiques, basés dans Rwanda, Ouganda, Burundi, Kenya, Éthiopie, Tanzanie, basés à côté na Est à Congo. Il n'y a pas de nilotique congolais. Les tout ils parlent qu'il n'y a Rwanda. Mais il y a là-bas. Muluba lobaka chilubati. Ouais. Ok. Banyamulenge baloba munoni. Kinyamulenge te balobaka Kinyarwanda. Langue yaba rwandais tuti. Chilombo. Je commence à t'apprendre devant les réseaux sociaux, histoire politique en Afrique. Gizaro, Alexis Gizaro, qu'il me soit permis, parce que Joël condamné sa peuple congolais. C'était rwandais tuti. Son père s'appelle Alexandra Gizaro. Yende mutasala nakamwe biso bato muluba basala ngote tokuta mais ye mutasala tribia banyamulenge Alexandra Gizaro, père d'Alexis Gizaro. Alors c'était rwandais tuti morphologie na pesa kanzambe merci parce que morphologie na bango okuta na province mususute. C'est ça. Alors Chilombo osa ko protéger le kola honorer Rwanda lobaki ba occupant. Il n'y a pas de Rwandais tuti. Bala Mulenge ne sont pas nos frères. Asala quand on a poto baluba plein. Baluba na poto na pesibino merci baganga do non Chilombo ono boza la calme habite beta masolo mususu to boy babiloko yo. Tete Chilombo bimi banda bandeko na baluba poto félicitations. À part ya Kinshasa, na ya Kasai, na Obatoni na Katanga, beaucoup même les terroristes urbains. Mais baluba ya poto baboya bangu bebloko na. Ba ipsi Chilombo non, tika ba bloko solo bana. Banyamulenge baza ba congolais te. Ote ba bandeko na bino non, tika obeti di banda. Alors pour bango basala kana bango, ba gagner vie na bango. Olo ni européen. Moi na poto soko pesa 500 euros 1000 euros saleni. A toucher kango. Soko peke akepe na banque, a besoin crédit à 100 000 euros à Zunda même il y a 200 000. Mais à foutu en Europe, même ici, les gens vivent dans le crédit. Alors, Malouba Poto, Bazana Tina, Angara manipulé, Balouba, non, tika ba bêtise, Mouniamulenge sont des Rwandais. Sont des Rwandais touti. Tozana Bangolais na Congo. Balouka ce problème, t'es chilo. Non, jamais. Tozana Bangolais, Kota Kala, ba nationalité congolaise, Bazaba Msou, Bazaba la ministre, Babamsou, ba député, Balouka ce problème, t'es. Chilombo banganzambe ko okofuta te oyebi ke na début to lobaki mwana mboka mais lelo chimo bat balingote ate bache candidature na yo Chilombo na mama na yo Marthe bat ba voter mama no Marthe vraiment wana so so bache na mama no wao na yo awa okamwa ba voter mama no ba voter te ba mama ka to bachata mama na ye mama na zaki molongo ni papa mama na za vision mobali na ye mama ne ba ko voter mama na yo ba ko voter te Chilombo, candidature ba Moïse tu batiki, ba Fayulu tu batiki, mais bon, to tchanga mama ya Félix, na Félix, okamwa, okokamwa ko bimana 0% na mbujima na kananga, même na ça. Ba ko voter pour méchanceté na haine ozana ngo Chilombo, ezo lekelanga. Ba zongisa ba congolais, ba ofanda. Keso ba zongisa ba congolais bazana nini na mboko nini? Ba congolais bazana Rwanda, ba ko fanda wapi? Bazo koti sande ba Rwanda. Félix. Azo koti sande ba Rwanda.
Debout Congolais, sauvons les Congo. Bishop Élisée, Un peuple Félix, se libère. Un peuple se libère. Ah, obi ke biso ton dima que Félix akoza la boy. Félix akoza la traite à boy. Ton dima rangote. Félix a signé ba papier partout to so mona kaka EAC to lobby rien. Ti ya ba ke ko zo susu ba Rwanda na Rwanda kuna nga koti sa bango na Congo. Congolais soki botelemité et comme sur likamba Félix et comme likamba ya armée et comme likamba ya police et comme likamba ya peuple. Un peuple se libère. Debout Congolais, sauvons le Congo. Tangu Zifoini, du Badiakou Kumbana, Sei Inenea, Tangu Ekoki, Yako Kangapenda Chilombo. Mawatro.